Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon hein bambote partout place vos amis la canon na binoye yo mwana muluba na profite encore na pesa mbote na mon boss mon patron le big boss hein papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo leader à Pembe et siko zwami na maman Madongo ma la patrona monte maya fio tingoma toujours Darling Love na émission na rendez-vous des stars vraiment pas si pe mawa. J'espère bien nous sommes bon na kibilili de konabiso grosse molir or tu ko kufe la mobile na ye tango muninga kufeli ezali te ke bino wana na take na mbato apoto nanu ezate ke mobile soka longo na poto ayo bala mwasi na Afrique ezate ke mwasi wana nda bomi ye papa na biso tango akufa ki grosse molir azale wapi na kin Yé na France. Parce que a comment qui mi balé a ke ko lande kuna na France abomi ou bien ndengeni. Maladie muta balobi ka ki a sali crise. Crise a saleli boye bino nte uti na nini. Mais batu bino batu poto bokomi ko interpréter on a ninga mabe bozo pesa ba information ndenge bolingi. L'amour n'a pas d'âge. Et ça te que papa na lokwa zaye mukolo ya grosse molir ndenge bolo ba na papa mikolo bolingi ko aka ko bala mike na kine sa nini. Ba papa bazaka gunga ne muna lobi yango. Tola nana no interview à cœur sensible depuis Allemagne na ville Arène et puis to quoi raison après. Bande ko na biso vraiment isali pasi papa na biso kotika biso kaka boye kaka pou nga pena na comprendre te. Na comprendre te na ebite soka badai ko so ba coup de fil ya batu na ebite soka badai ko yebise ke yo mwa soki ko bala aza moins sérieuse na ebite wana ndenge ngai ka sensible na zo réfléchir na ebite soka zaki na maladie na ebite mais quand même likambo esali passe na mutu oyo penza za na motema ya musuni esali passe. Comment papa ya bataki ne kokufa bake komone bembe na ye na limero ya ndeko na biso grosse molir pembe ça veut dire quoi? Elinko lobanini esali penza malamu mingi te esali mabe moko ngai kuna zo yebate pourquoi moxibit eza nini et puis limero ekosala ni pembe na ye est-ce que tata oyo na mikili na poto abandai kosolola na ndeko na biso kuna azoyoka ye langage échangé ou bien nini mais na ndimi te mpo na yebi bato nyonso oyo balukaka nzela ya poto na ntango azwi mobali aza nanu kuna na mabela bakoko akozala na balangage moko ya kitoko akobanda koshérir ye akobanda kobenga ye kutu papa je t'aime na ndimi te ke ezalaki balangage moko mabe est-ce que eza na moto moko te asinelaki tata oyo ke awa yo obali mwana mwasi wana omibaleli liwa toyebi te wana nga nasoloba kaka est-ce que po eza na nzembo mo bayembaka mwasi mususu yo kobala e nzoko misombeli liwa okomi yungana okondo na basusi balobi mwasi mususu yo kobala misombeli liwa okomi ko yamba ba problème ndenge to yambaka mikanda na boîte aux lettres. Est-ce que papa o babenga kiye na ndenge ya mabe? En tout cas, Jerry Kobetox, Darling Love la katozo sala émission elongo na bino. Bino pe mo baksa ya bino. Ponga i pensa donc nazo yeba nini na loba. Mais na zana
nanu na ba frère ezozala mpona nini naza na émotion ya komona papa oyo azalaki en bonne santé kaka mbala moko tolali tolamukwi plukusu mpu papa ya bato akufi varum viso epuis nake tozonga nazoloba na ebembe te nazoloba na papa te tikete molimo na ye efanda na kimia batata oyo boza na poto botika kokende kobala bana mikie ça sert à rien botika kokende kolinga bana mikie ekebakisa bino pasi likolo ya pasi bapapa na ngai ya poto bapapa ya mokili mobimba soki olandaka kete sensible boyoka ngai kokanisa te ke soki odivorcaki na mwasi no ya liboso okiti na mabele ya bakoko oke kozwa fioti oke kozwa mwasi ya mokie ke pasi na yo esili malere na yo elongwe botika kokende kobala bana ya mikie s'il vous plaît wana likambo ya papa eza nanu mopanzi me nazoloba na mutu aza na pema na bomoi ndenge ngai nasa awa ndenge yo ozotala ngai bapapa nini kaka peuple congolais tozoloba kaka peut-être na beti setete peut-être papa na biso soki akendaki ne kobala te peut-être tolingaki tozala na ye on ne sait jamais soki papa na biso azwaki engagement oyo te peut-être alingaki azala en vie on ne sait jamais tozoloba kaka peut-être toyebi te pourquoi papa lamuki boye akende kwa kokufa pa bamoni ebembela ye na limero ya telefone ya grosse molire eloko ezolekela ngai limero wana eyaki kosala nini my god ezosala pasi yango wana Darling Love La Canona Jerry Cobetox beauté ya deuxième république kombo o mukolo liboso na yo kakango vraiment esalaki ngai koseka esalaki ngai plaisir moko boko ko imaginer te beauté ya deuxième république bandeko atana seki tomonaka mpe na matanga likambu lisolele ndi kobetama boko koseka mwa muke me muteme eza na pasi bandeko boza na Congo oyo boleka na télévision boza na boyokani ata ya mukie te pourquoi bozala mutu na vi na ye sala mosala no na internet luka vi na ndenge na yo botika binemi botika makambo ezanga ntina botika barankini moko boye botika barando moko epola ezoyokisa biso soni ya kosakana nango te epui ndeko yo soki ozwi mobali ekoma sije ya kobeta motango te ekoma sije ya internet te ngai ntango nabalaka baoyo bayebaka kaka bapanga na ngai famille na ngai c'est tout nabetaki mololo te eske soki ozwi libala okelola soki ozwi libala ozwi bomengo mokili mobimba soki ozwi libala nde ozwi fongola ya lola bandeko ekomi na ntango moto azwi libala situ ya poto akomi komona neti ye aleki likolo na nyonso epui mabala oyo ezosamba na mboka na biso Congo tokoyungula yango misusu bazobalaka na ndenge ya makasa mususu bazobalaka na ndenge aluke pa banganga emeza libala normal te misusu bazobalaka kolekisaka bafamille eza normal te ntango yo ozwi libala na yo zala nango na kimia discrétion oyo bamindele baloba discrétion oyo bafrançais baloba bakongole toza nango te likambo na yo komona nanu kuta esalami te ozotanda koma mobali na internet mpona nini soki ozwi mobali aza na mbandaka bolekisaka na internet te
doza na mbanda kana pesi yo mbote kala te mariage na ngai lingi salama. Soko zwi mubali afandaka na kinzamvweti. Pourquoi boleka na internet te obanda koloba ke mubali na nga afandaka na kinzamvweti? Bopiolo la kaka mubali na tango aza na poto. C'est la honte. Eza biloko moko esalamaka te. Fo boyeba ke mokili oyo mutu azokonzango ya liboso nzambe tobosana te. Me ya mibale satana. Tango yo ozopublie eloko na yo. Ozopesa publicité ya famille na yo. Ozopesa publicité surtout kuna bomimonaka bino boza kitoko. Nani akoloba na bino? Likambo nyonso fo botanda na internet. Ce n'est pas normal. Mutu musu na kati avoir azobwakela baninga mbwakela. Grosse molire tango azobala papa na kati ya elamba alataki na kati ya feti azalaki mutu ya biloba loba discrétion ezate. Tango yoza na biloba loba batu o bazotala yo bami oza na bango famille na yo na lobi teke basa bandoki. Est-ce que moko na mususu to yebani na bilongi memitema to yebani te? Bako sepela. Eza na batu musu ya sepela kana lipamboli ya moto neti ngai cœur sensible. Na yebisaka baninga na ngai nyoso balobi na loba na bango ngai na sepela ka soki na sana camarade. Camarade wana tango azui ngai cœur sensible na sana esengo. Po soki ngai na za mutanzala yo poza mutanzala. Tanga na kozanga na keno koluke pa nani. Na sepela kana tango muninga azui soki ngai na keleli na kepa muninga akoyi kosunga ngai. Meza bino kuna na mboka te, bino kuna mabela bakoko te, bozana mitema ya mabe ya likundu bino nyoso, bato bolekaka na ba télévision, boke kozwa bakisi par-ci par-là, bosala na kamabe, vraiment zo sala passe. Ngai ke sensible so na continuer, eza makambu ya matanga, eza makambu tobungisi papa, ndenge na lobaki na ebandeli. Toko yuko koma bikoma koma. Toko yuko loba biloba loba. Meto bo sanate. Papa oya tiki biso. Azana batu bakobenga e papa kulutu. Azana batu bakobenga e papa leki. Azana batu bakobenga e noko. Tobo sanate. Me yo mama yo tata. O mesana kotiola. Situ ndeko moko na kombo ya Paolo. O koma kabi koma koma. Continue kokoma okozwa egogo na nzambe ndeko eba Paolo vraiment cœur sensible a suki na ye awa bandeko na ngai bakobakisa o bazana mabela bakoko Jericho Betox Darling na yebi te soki bakozana bandeko mususu wana tomeka na kosangisa video oyo ba ide oyo comme ça tokotinda na mokili Ngape na suki awa. Bye bye. Metitima. Na peso mbote po yonde mutozo sala. Tomo na kabililinga kitoko. Vraiment toko bosa na yote. Cœur sensible nazalaka na ngai ingratité. Toko bosa na yote. Merci beaucoup. Ciao, 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 ciao. Merci beaucoup, j'espère que Kolanda, journaliste Nabiso, il y a Congo check depuis Allemagne, la ville, il cœur sensible, n'est vraiment à lobby. Namon vraiment bolandi, yango balandi ya Congo check. Tant que rimer réseau circulé, bozé la boyeba. Makambo eza solo kolinga to beta babiloba loba pe ko sala bien te. Mais titi mato le kana réalisation kuna. Tozona nous interview à Jericho Betox, après ça nous point de vue na ya sala nous analyse selo et puis tozonga. Merci beaucoup Darling Love na kopesa nga parole na émission na yo rendez-vous des stars talaka tozolo belali kambo ekweli biso ba chroniqueur malgré bato na solo kabaza ebele. Merci beaucoup pe na ndeko na biso oyo na latisi e brassard cœur sensible depuis ba nord
talaka yo ya Allemagne Tongo. Donc makambo to lo belango par rapport ya ndeko na biso concert na biso grosse moulir oyo lelo azolela mobali na ye totango tozolo ba mobali ya ba GT mobali ya ba télé réalité te mobali ya mutu mo ba uti poto bo balati ba pembe bozi ba ji ya rouge te mobali pena yaki ya bali e famille reconnaître mobali famille ya mobali peut reconnaître moi si donc papa na biso vraiment beau frère na biso vraiment to kamwe ngonge beti kaka boye na ba page oyo ba mesana ko fula batu na bango ya soloka ba pandi yango na ndenge moko ya jeté et puis na ba songi oyo ba komi ko dokolo ba déjà mabe moi étant que DC7 de la presse oh soko meki na tout yo na boki na ravin d'abord to soutenir grosse moulir ata ba rando na biso to zakanango ata ba ko finga na biso to zakanango mais il faut te soutenir moi na moi si wana tala nenga zolela j'espère que botali image nenge grosse moulir azolela olela makasi pour aza mobali oyo alingaka ça ne reste ya vie na ye mais même pas 4 mois papa na biso atiki papa na biso JC atiki biso donc bato bolukaka ba base na ba kolo ba site internet ya poto oyo bozaka na bisala sala to soutenir grosse moulir to tika makamoto okoma wana ozui osekaka boye osalaka boye na bino bato mususu bokenda poto ya likelemba ya famille bobebisa likelemba mona mama leki fala kenda te pona yo o soutenaka bato bafingaka bato longwana na makambo wana donc botika nanu mwana mwasi oyo grosse moulir alela eloko kwa eli grosse moulir na mito tokoloba ke presse tozana day poto kufeli beau frère obi na musala biso tosala koyo soki ndeko na biso moko ya mwasa bali to ya mobala bali faut ko betaka maboko toza bato toza exposé devant bato ko finga ko chola nyonso po muto ndima yo na nengo zali Jericho Betox mobala mbuma nazo le puis ya litutu po ndima yo eza affaire donc il faut ko betela bandeko maboko baso bala ezate bino muto akufeli bokomi ko chola et puis ndenga na lancer loko moko groupe oyo bino bomona ke bino nde bolobaka ke boza makambu groupe de makujos groupe de bato na soloka bozoya matanga muninga bokanga ba photo ezate bozoya kozo ba prise boko fingela ke yango un jour po bino boza ba spécialiste ya makambu wana yango moni ti lelo nga Jericho Betox soki na oloba makama mutu mutazaka na mwa ba réserve oloba makama na pa yebi fina ngate mais bango bazoya ba photo makolo elongi fanta makolo koka akangi ba photo aluki ba prise pa na bango ezalaka ndenge nini pa ba bokilo na ezalaka ndenge nini après lobi bosalela ngo télé réalité totika biloko wana tango matanga eza tango matanga mutu nyonso tozaka na rando na grosse moulir aza permis ya koya matanga wana kolelisa ndeko na yete ndenge avandi na sazolela et puis botika koloba mobali akufi atiki numéro na au testament seke nini botika nanu mutu azolela aza na pasi grosse moulir ngai Jericho Betox na yebi ke tosolaka malamu dernièrement tokutaki kozala nao na matanga ya ADT ya Kimpui oza ndeko nanga mwasi za na mutema toyebi ke nzambe ne mutu nyonso tu nzambe ne mutu asalaka bakoloba na ndenge nyonso bakoloba na famille gros ya famille ya belle famille na ndenge nyonso mais nzambe ne mutu apermettre makam nyonso ndenge tozaka nzambe ne mutu aza meilleur scénariste du monde atrasa mutu na mutu chemin na ye ndenge nini akokufela gérer lemso akufa na avion gérer lemso akufa na mai gérer lemso akufa kana ndako bona sa pongi totika kolongola nzambe na place na ye seke mais alerte na ngeza kaka ke équipe ya buzoba équipe ya batu ya makujos bosala attention na matanga batu et puis bozolelisa muninga bokangi photo bolelisa muninga mais boke na page bozofinga ye soki balobi o page yango ezalaka ya biso te et moi je vous confirme page wana bakoma mokonzi wata gola piana batie kombo ya les artistes musiciens nyonso misato et puis na ba artiste wana boyebaka page wana bien bomonaka bokokangela mwana na longola mutu asala eloko na longa komona bino te ezo salir bino moi nazotanga wata héritier
Ferré, papa chéri, bolongo, boy c'est alongo la comment na bino na ba page wana. Et donc salir bino makasi. Comment musique beaucoup na ba laisser aller mo boy on dirait so problème ni nango. Donc toi tika grosse moulir aller la mobile na ye. Oyo akoloba mabe. Moi je suis D7 de la presse. Nako banga koloba timu kolo mukile kokufa. Nako lala nzala ya koloba timu kolo mukile kokufa. Nako telemana pour la kolobela. Il faut donc soutenir ba ça faible. Grosse moulir na minute ça faible azole la papa mobile na ye a télé réalité té. Mobile na ye a solo balié. Donc tout tika biloko wana. Na ba boss ba poto bo oluko ba vie bo diminuer na no mo ba titre na bino wana bo diminuer na pe makama mabe wana Congo check to chaka kaka oyo moko boss na biso ko ta chaka ba titre na français ba titre mo biso to bi papa titre boy po na bi ngana lingi droitier est-ce que bino mo zo boss bongo wapi bato na solo ka bozonga batu di merci beaucoup na meti o ezaki o ngana loba yango wana mais azmak la canadienne tozolela nayo merci beaucoup. Merci beaucoup, j'espère que Bolandi Ninge Jerry Kobetox à lobby vraiment vous allez qui clair. Apeseli koto, apeseli koto. Allez qui vraiment na katika ta maramunioso. Comment bino bobandoko c'est la faute, c'est pas muntu moko. Tout la nana nous interview, il y a Clarisse Plasma, hein? Moi ça mon conduit et bon on te croit qu'aux après. Ouais, merci beaucoup na balandi biso nyonso ya Congo check. Darling, merci pour la parole. Nga ina lo baboye. Bino bata poto na banana bata poto afana kita na ba chronifuati. Oyeke buzobe komoleka. Buzobe komoleka vraiment. Pona nini tina niveau oyo. Est-ce que papa wana batu nyonso ba toni mibali nyonso ba toni na cimetière a paté na France. Grosse moli mutaboma bango. Ba aveste bino ba pesi mibali na bino na poto. Grosse moli mutapesa bango. Poto ça na pe batuti. Tout ça là peba tout la pena makamna nenga pena ya logique papa na sana ndo ya mukolo liwe pe poni payer acheter ozoka metitima liwe poni acheter papa na tout comme bébé pe kokufa ba botie lelo amoni même pas lumière du jour accueilli akufi accueilli de ngolo bateke grosse molure nde abomi papa wana te faut pas confondre des choses et comme pesa biso kana ba biteke zo salir biso nyonso ke bana bati ba journaliste baza mabe siko kaka mwana mwasi nini susu akufela mobali mobala de la madinga boyebi nenga kufela siko mobala grosse molire soka sali crise c'est normal nana sa a diagnostica et ayeba kabela maladie ni songolo paka nana yebi to comme si na niveau obe mwana bato azui pasi a uti ko bala kaka na avril awa le to comme na uti mobile na kufi neti mwana mwasi okizengi yo bata poto ba pesa courage ya osaka na bato ba soutenir ka baba zoba lokola yebo excuse nga pona terme po to na kanda makasi tona makanda makasi po buzobe comme oleka neti ngana na basemeki na poto na kolinga te bolo ba buzoba ke ba fia ba journaliste basali na nini mwaso alingi mubali na ye soka linga ke teske kolela o azolela kolela assemblée na kolela ya mutu o azui likambu e sale passe na motema emonanaka quand même nebite mutu aya na internet na mukinde mutu aluki trouble nyonso o tanga ezalaka bengi mutu apoto pona 3 secondes olobi makambu nyonso ya famille mais nyonso ezalaka te mundela yeli biso internet ya publier photo tie selfie nde mutu aluki ba problème nyonso et atina niveau oyo mutu akufeli mobali o grosse moli o moni rando esike memi yo ozoli la mobali sa ba belle famille na ero wana nini sangwana ekomelaki ye aza mwasi babali bien sûr mais avant ye a rejoindre famille belle famille na ye il faut azala accompagner na ba famille na ye et c'était que le quoi ba bisa que papa Jean-Pierre Dina kufi ale grosse moli rabandi mbangu ti na belle famille pour ndima ke solo ke mtabomi ete bon na ba preuve ke mtabomi ye botika bilobela na jusqu'au cas ya ba chronifuati bino bana basi mwana mwasi oyo o asangisa bana basi nyonso ya bizengi akomisa bango ba lesbienne ya bibali akomisa bango ba pede na yo lekechu mama na yo lekechu mani mukonga na ozwa na obeta okondima te na kobeta sa mwasi okobunda o mbali te yo lokola yo mabole atinda ke pa grosse molire na sembla ke ozokende ko compatir rien na mawazui ale ye koto na Facebook
après ba page ya buzoba ya mokonzi wata gola nini soko tela Karine mokonzi wana loko sala te keba na ebisi yo pa mabe ko mokende e ko moke mabe keba non c'est la tendresse ya to ça le direct kala minte to ti côté tomber liboke yo soit disait que yo za la camarade de Karine aux camarade de Grâce Molire siko makambo yo zo koma na ba page na yo na Facebook makambo nini yo koma au moins que yo za démon bato ba comprendre kindoki na ote ne ba peso courage au continuer ko vendre na internet pour no saka na bato suba ba tika kayo so ba tika kayo mais biso to ke non likolo to ebisa ko likakwa mundele keba muninga kufeni mubali na ye pe dondi wana di cross koko bilali akokufa kala mingi te ni ama pédiatre yo viola kabana miketi ososo mbala age na yo ososo mbala age na bakolinga opete mama mukolo bomba lingwele na tatouage nga mapekala nga yango metiti mazumango mapekala nga yango na lingwele ti na lingwele te mai lipekala nga msu yango omoni na lingwele te na la mulonga bana nazali oyoki yo ndoza na baba equipe oza ujana te yo oza mazembe pete moza na tanga bandaye na tanga kala yo mutu akala ndoki muninga kufeni mubali na ye bino batapote na so beta sete na bino bino to pesa Karine mokonzi courage ya kosaka na batu po botala ka busoto na ye na chaîne wana oyo difficile biloko na ye wana na patron na wana mwasi na ye sibino bokeba titre bokomi nanu na nina bino oyo leketwa kene kotala Grosse Molire titre na bokomi si c'est vrai Tracy Mbelenga na mwasi na yo boza ba batu o boza na mutema boza na respect ba journaliste parce que moi suis na sa journaliste boko ko titre na bokomi boko titre pour akoluka ba vie jamais Tracy nga pe ko mona yo elongi na ona makambo salaka e ko kante envoûtement maboleto nini envoûtement maboleto nini mutu komone mamboli tala komba mutu mamboli mabole ozio diembe na komba babana mokonzi général mokonzi akobota mwana lokwa yo nyama makolo mai makolo atenga makena mupanzi keba na yebiso na yana nga chéri na okomona tambola nzela batu nebiso tambola be tambola nzela mabole yo e mabole tika Grosse Molire le mbali na kimia yo so kufela mbali ababala o deja yo ata kutu près ta papa ça ela yo mabole mwana libabe mwana lisumu papa ndimi o vendredi samedi a wangani yo dimanche papa kufa tika le li babe. Merci beaucoup Clarisse Plasma. Bolandi vraiment interview à Clarisse Plasma. Ming tolobaki ba journaliste ne faut pas intervenir vraiment on a problème oyo pour comme li moko na biso journaliste vraiment na baninga na biso ya ba journaliste ya Congo. Tangu mutu a perdre oyo ya ye eza cher ba utuko bala na kalaming te le 11 avril ba bala ni mubala yoko kufa na août. To ba savourer na nous mariage na yete bino bo commission ngo loko moko sujet na bino monkeri pona nini Grosse Molire kuta zaki chance malgré tout chance ngo ekatani na nzela lati voile lobongo yero lata voile mu colonie wana nde yo ka poso ko mabi loba na ba page et ça nini avant papa na biso wana kufa nzambe ayeba kike ko kufa liwana ezate ke yo bana ko sukisa muninga wana pe wana yango yo kotinda lokola yo moko ko kaka ko yate ozi otindi mutu na o délégué mutu na po aya ko ya pa yeba makamni bazolelela na matanga wana na kamwe kutu bozolobo na belle famille na ekutu balingaka ete mais ngalobi na tala ki interview na bokese ne ezali bazolelelongo na belle famille na pas zalaki na belle famille na yazaki na ndaku na ete pourquoi ko pesa ba message oza elokuta ndeko na bino moko akweli problème yango zo mona biso ba congolais tozo bonga te ba congolais na ba congolaise tozo bonga te eza par rapport ya mutema mabe oyo ya sika oyo eloba Félix Oise kwa oyo toza nango na sachet eza bongo muninga na bino moko azui problème le boza la ini eza la problème na bino pe o chango pe na mutema yo wana nde yo ki posa ya ko seka muninga wana yo ki posa ko pesa commentaire que Grosse Molire yo po sekaka muntu tel ndenge na mona muntu sa komate o sekaka manike pourquoi nyoso wana internet ba journaliste ya internet ba chroniqueur ba chroniqueuse to lukato bongisa vraiment nyoso eza nango na tina te
yo pe mukolo kokufela mutu moko bo aza cher po na yo bako salir yo ndenge oyo lingo salir grosse molire amsu place au grosse molire akoma ki yo kuto okokoma te sainini te salinini et salinini. Merci beaucoup, j'espère ya muke onazaki nango vraiment lelo ya repartager na bino ba abonné na biso ya Congo check o bo message na repesa biso toujours confiance yango wana merci encore na mon boss mon patron hein, le big boss papa Sibou Mutombo, merci papa pour la confiance mbot encore na maman chérie maman Madongo la patronne honorable papi Zila depuis France ba mbote na yo vraiment ebelé na Germaine Zara na France moi ça libala Marie Kabala na États-Unis kuna vraiment merci pour na ba appel bino bopé sa rande maela bien bopé sa nga buzo baté herbat ba oluka ba benga po ba loba buzo ba bino bopé sa ngane maela bien. Merci encore na mon réalisateur Metiti Maonsa qui est toujours bon mona émission vous avez droit émission rendez-vous des stars vous avez droit de savoir écouter langa rendez-vous des stars qui to ko boywana vraiment Metiti Ma to mon ani check Congo check TV Yasiba Mutombo Congo check TV Yasiba Mutombo